Sali balandi nyonso tu ya émission kombola bopeto Zamba pambola bino ba oyo boza connecté na tangu oyo bokoti pona kolanda vraiment émission na biso. Nzambe apambola bino, Nzambe asala bino bolamu ebele pona ata na bino oyo boyebi na ko disposer na tina na kolanda émission na biso ya lelo. Ya solo Nzambe vraiment azwa lokumu mingi pona nenga azopesa biso tango nyonso bomoi, azopesa biso tango nyonso santé kitoko, azopesa biso tango nyonso makasi na nzoto. Yango na tina na yango tolobi ete esengeli na biso kosalela Nzambe tango Nzambe azali kopesa biso nanu bomoi. Tango tozali na bomoi esengeli toyeba na kodisposera vraiment batana biso pona koyeba kosalaka ba partage moko vraiment o ezali constructif, ba partage moko o ekoki kosunga biso vraiment na kati na vie na biso quotidienne. Ya solo tozo vivre époque moko oyo penza mabe ezali penza ko bakisama di jour au jour, makambo ya somo ezali kosalema na kati na mokili na biso ya lelo. En tout cas bana na Nzambe esengeli biso toyeba na komilengelaka plus mabe ezali ko accroître na kati na mokili esengeli biso bana na Nzambe toyeba toujours komi bongisaka tango nyonso tu kozala propre liboso na Nzambe na biso pour que tango sonnerie ekobeta, son ya trompette ekobeta, biso toyeba na korate enlèvement te. Ya solo mama oyo tozali ko vivre ezali vraiment pasi mingi kotala makambo oyo eza ko se passer na kati na mokili oyo vraiment en tout cas ezali ko sala pasi vraiment ya makasi. Ezali vraiment ko sala pasi mingi na ndenge ke tozomona mawa esili na kati na mitema na bato, mawa ezali lisusu na kati na mitema na batu te, bolingo ezali lisusu te na kati na mitema na batu babwaki eloko oyo babengi bolingo, bato babwaki eloko oyo babengi amour du prochain. Mutu akomi prêtre vraiment ya ko bebi sa vie ya mutu akomi prêtre ya ko détruire vie ya prochain na ye, mutu akomi prêtre ya ko déstabiliser bomo ya ndeko na ye. Ezali penza ko sala penza pasi vraiment makasi pona mokili ya lelo oyo tozali vraiment ko vivre. Ya solo nga na ye kaka koloba ete esengeli biso bana Nzambe tango nyonso totangaka maloba na Nzambe, totanga maloba na Nzambe po toyeba nini Nzambe azali kolobelaka biso, toyeba nini Nzambe azali ko avertir biso, toyeba eloko nini Nzambe azali kolinga teke biso bana na ye toyeba na kosala. Tozomona na kati na maloba na Nzambe azali kotelemela, azali kobeta sete ya koloba ete okoki kokosela muninga na yo makambo te, okoki kokosela muninga na yo makambo te. Mais lelo tozomona ekomi eloko moko fréquent vraiment na kati na mokili na biso ya lelo. Moto akolala kolamuka a formuler muninga histoire, abeti yango pe abimisi yango pe na public pe ekomi eloko moko ya solo pe ndimami na bato comme si ezali eloko ya solo, tandis que ezali eloko o ezali fabriqué de toutes pièces, ezali eloko moko o ezali vrai te. Vraiment eza kosala pasi mingi. Nzambe azosenga na biso tozala na bolingo peuple congolais, tozala na bolingo na banzakala mingi te bouti kolanda musicien na biso moko ayembi nzembo moko alobi bana ya Congo to simba na maboko la main dans la main elonga ezali. Soki toza kosimba na la main dans la main te tokolonga koma. Soki tozali kozala na bolingo te entre biso tokolonga ndenge nini na bitumba oyo tozali kokutana nango, tokoyeba na kolonga lolenge nini soki tozali kozala na bolingo te. Bana na Nzambe esengeli toyeba na kozala na bolingo. Peuple congolais tozala na bolingo, peuple congolais to simba na la main dans la main, peuple congolais to bwaka makambo nyonso o ezali ya kosala na mabe, o ezali ya koyinana, o ezali ya ko détruire vie ya ndeko na yo, o ezali ya ko détruire vie ya prochain na yo. Nzambe alobi linga muninga na yo ndenge omilingaka yo moko. Tozala na bolingo, tozala na bolingo, totika makambo yake. Ovandi na yo na kati ya ndaku na yo, ovandi na yo na kati ya bomo na kati ya libota na yo, o fabriquer na yo histoire, obimisi yango na miso na batu comme si ezali histoire moko vrende konanga oyo lingi basala yo te. Kosala yango pe muninga te, kosala yango pe muninga te, kosala yango ndeko na hoteli kambu oyo lingi basala yo te.
mabe oyo lingi basala yo te kosala yango te na banzake soko ovandi na coin na yo oza na yo calme oyoka kaka babandi kobeta lisolo moko na kombo na yo na likambo oyo yebi muto ata na makolo te na banzake ndeko nanga place yo ozali ekosala yo pasi na motema okosepela nango te ke basali réputation na yo okosepela nango te ke basali oyo ezali réputation na yo parce que réputation eza cher réputation eza eloko moko balobi eleki parfait ya solo kitoko eleki parfait ya solo kitoko koki kotia bamalasi ya solo kitoko na nzoto na yo mais soki réputation na yo eza ya kobeba ndeko na ngai ezali pasi ezali pamba ndeko na ngai yango eloko babengi réputation ndeko na ngai okoki kodétruire réputation ya ndeko na yo te ntango yo oza na bolingo ya prochain na yo yokanisi prochain na yo aza nani mutu nyonso aza semblable lokola yo mutu nyonso aza na image lokola yo aza ndeko na yo okoki kosali réputation na ye te okoki koloba maloba ya lokuta likolo na vie na ye te loba likambo soki eza nango likambo ya solo eke olobi ça se comprend ke likambo ezalaki likambo ya solo olobi yango mais soki eza likambo ya lokuta ndeko na nga eza malamu te kopanza sango na likambo oyo ezali faux kodétruire réputation ya moninga en tout cas ezali malamu te nzambe aza contre bizaleli ya modele ya boye nzambe aza contre bacomportement ya boye toza na posa kongo na biso ebonga etango toza na besoin kongo na biso ebonga nana kolukana nanu ke bolamu nanu ya biso na biso to banana koluka bolamu ya biso na biso banana kolinga moto azalaka pembeni na yo banana kozana amour du prochain kosalela muninga na yo mabete kosalela muninga na yo mabete kodétruire vie ya muninga na yo te kotele mabanga na nzela te po akweya kotele obstacle te na nzela po akweya kokene kosali kombo na ye te kokene kobebisa bamakambo na ye te kokene kobebisa baaffaire na ye te ndeko na nga tozala na bolingo biso peuple congolais eloko eleki bolingo eza te eloko eleki bolingo eza te ngomona kati na 10 commandement ntango nzambe apesaki alobi ke napesi bino 10 commandement me na kati na 10 commandement wana commandement oyo ezali koenglobe bacommandement nyonso ezali bolingo donc soko osaleli bolingo oenglobe nyonso eza lokola osaleli nyonso commandement oyo eleki munene koleka bacommandement nyonso ezali nde bolingo ndeko na ngai toyeba na kolinga na biso bacongolais tia ndeko na yo pesa ndeko na yo chance akende liboso pesa ndeko na yo chance a évoluer na vie pesa ndeko na yo chance fula ndeko na yo akende liboso ndeko na nga parce que soki yake liboso akobenda pe muninga mususu ndo moni mboka edevelopaka na lolenge wana mais soki ezaka ndeko na yo kongolo omoni kafsali eloko na ye waamuta liboso ya koluka kodétruire yango waamuta liboso ya koluka échec nango oza muta liboso ya kotiela ngo bambiskadi mpo na ekufa siko yebisanga ndeko na nga wapi bolingo oyo eza entre biso bacongolais wapi bolingo oyo eza entre biso bacongolais peuple congolais tozala na bolingo eloko eleki bolingo eza te toza na besoin changement ekota mais to banana no changement no na kati ya bamentalité na biso to banana ko changer bamentalité na biso tozalaka nango to banana ko changer bacaractère na biso tozala nango bacomportement oyo tozalaka nango to banana no ko changer yango to banana no ko changer yango to banana ko tika mabe to banana ko tika mabe to banana ko linga na biso banana koluka intérêt ya ndeko naza pembeni na yo banana koluka na bolamu ya ndeko aza pembeni na yo banana koluka esengo ya ndeko aza pembeni na yo mais soki ozoluka pasi ya ndeko na yo soki ozoluka malere ya ndeko na lelo biso akufi yo no kozala moto liboso oke kotelema na kobana kolelalela makasi lokola ozalaki na bolingo na ye liboso atombi na ye ndoko eke koloba na ye baparole d'amour ki olingaki ye apo kovanda na miso ya bato ani kolela comme so